Bonjour, je m'appelle Geneviève Banzadio, le petit frère de la personne qui est malade, et elle s'appelle Banzadio Lusadisu Christella. Elle a un cancer de sein et elle a subi déjà 4 opérations. Actuellement, elle est sous chimiothérapie. Mais vu le fait de la prise en charge de ce dernier, cela est trop cher. Voilà pourquoi nous venons vers vous pour solliciter de l'aide par n'importe quel mécanisme. Nous vous prions de nous aider. Merci. De la République. Ce qui est Hollandi, émission OE. Si on a la possibilité, il y a un lien, même le président de la République, il y a la République démocratique du Congo, président Félix Antoine Tshisekedi, ou bien la première dame, Maman Denise Nyakero, tous en a besoin au Sunga. Talabiso toa musika tozi information. Et ça rend moi na te. Et ça li bato belé à travers la fondation locale, fondation Nowana, fondation Bijou et Shiba. Beaucoup qu'on retrouver, beaucoup qu'on recenser encore bato belé bazan a besoin il y a lisungi na bino. Donc ça dit qu'il y a même cadre. Et ça la maman Olive Lembe. Tu veux que aza maman action. Babilo rabonde sengeli au soutenir. Donc so pe ozoyoka na batu nyonso ba continuer son mboka na République démocratique du Congo to sengi bino assistance tomutoyoka lobby mwana wana zaki ya kusungama na nzela ya ba téléphone to pesa kibino pona ba oyo ba bosani na ko rappeler yango pona dernière minute. Donc vous contacter directement la famille avec ces numéros ici et kusungama vraiment malamu pour que bande kwana bazwa. Bonjour, je m'appelle Geneviève Banzadio, le petit frère de la personne qui est malade, et elle s'appelle Banzadio Lusadisu Christella. Elle a un cancer de sein et elle a subi déjà 4 opérations. Actuellement, elle est sous chimiothérapie. Mais vu le fait de la prise en charge de ce dernier, cela est trop cher. Voilà pourquoi nous venons vers vous pour solliciter de l'aide par n'importe quel mécanisme. Nous vous prions de nous aider. Merci. Bana ya RDC Congo démocratique, bana ya Brazzaville, bana ya partout dans le monde, où ya tangana dai Congolais. Congolais nyonso. Même au na se ya mai, même au bibaka na likolo, où ya tangana dai na makila ya Congo, RDC Congo. Bino nyonso. Mamamba rozomo na dai ko senga na bino. Bo s'abonner massivement na Mongere TV. Bopukana te ngai nalobaka makambo ngai nakosaka te na yebisi bino bosabone massivement na Mongere TV bongo na kati ya Mongere TV ebimiseli bino mobange ya mama na émission oyo babengi yango na komo ya lingala kaka sans tabou yoka ndenge makambo ye na lingala kaka sans tabou ezobunela bino na makambo ya ndenge na ndenge ezali kobuna na lutte contre les antivaleurs oyo bazali kopromouvoir mentalité pe changement ya bakongolais oyo bazali na libanda ya mboka oyebi ke na sanzolami lokola na ndenge nyonso yango nalobi na bino olingi oyeba makambo ya mboka bona na lingala kaka sans tabou mpe lobosana te losabone na Mongere TV ne lokozwa lingala kaka sans tabou ne mpe lokomona mateya oyo bakoteya bino na kati aka na Mongere TV bakongolais bana ya Brazzaville baafricain nyonso partout bobukana te obe na Mongere TV wana kaka bazali kolobela lisusu makambo oyo etali immigration na kati ya mboka ya oncle Sam tax bazali kobundela mpona etali tax na kati ya mboka ya oncle Sam mpe na Mongere TV wana lisusu
basali une agence monene, agence immobilière, commerciale, présidentielle. Pour netali makambo yo ya bino bafricain nyonso. Olingo so balupango na yo. Obe olingo teka lupango na yo. Ati ya mboka ya oncle sa. Okontate bango bango ne bayebi ndenge bakobunelela yo. Yebi kaka ndenge nini bakosala kontate bango ndeko comprendre makambo nyonso ezali koleka na kati ya mboka ya oncle sa. Na Moyele TV bandeko na ngai bakongole bafricain nyonso partout bobukana te Moyele TV azali wana mpona kobudela bino. Oh mama Maluso marubaki te nayebisi bino waza na matoi ya koyoka ayoka eloko na sengi bino lo s'abonner massivement na Moyele TV ne lo komona yo nyonso ngai na lobeli bino tsobona bino omoni ndenge sopi bango tsobona bango. Ok, sali bandeko nyonso na banzi bozolanda émission Linga Kaka Sans Tabou. Émission Linga Kaka Sans Tabou, eza émission moko eza créée pour na bino ba téléspectateurs to lobela mingi maramutali immigration na monde entier mobima. Donc émission ne vous allez baser beaucoup plus na ba réalité autour vivre awa na maramutali par exemple misala, mabala, famille tout ça, va conseil, va contribution, va tout sur cette émission pour que Batouboz un peu éclairé, Batouboz sika Namboka et partout ce que nous vous allez pour partager l'expérience dans l'émission de Bisso Linga Kaka Sans Tabou. Donc pour tout réussir Makambouana, donc ça dit Bobo Sanate. Puisque la chaîne est autant mon côté, de s'engager pour s'abonner, n'a invité vraiment pour s'abonner et belé. Hein? Et puis, vous partagez l'émission Nabiso et puis vous appuyez les Congolais pour que l'émission Oyo et ça m'a donné signe. Oyo abebisaki Kongo mwana ya Kongo oya kobongisa Kongo yo moko Congolais bolingo ya mboka na biso Kongo condamné corruption na détournement bitumba peko bomana Mbote ba mama ba papa bandeko nyonso ba Congolais esika bozali na Kinshasa na Brazzaville et puis na États-Unis d'Amérique, spécialement en Atlanta. Et puis les sous bandeko nyonso ba Congolais, il y a des Brazza, en fait il y a des pays Congo Brazzaville, na Congo Kinshasa, partout ici ka bozali na Europe, na Chine, partout vraiment topesi bino mbote makasi. Alors tous sous na sengo lelo parce que Linga Kaka Sans Tabou, lelo lisusu esali ke to présenter bino émission to sengi nzambe parce que apesi biso to tondi botondi to ngai koloba parce que apesi biso courage ya rozali sous lelo liboso na bino à bonne santé pour que to partager ba information o etali makambu o ezali qualité en fait o eza koleka na monde entier y compris na biso ba tozo fa en États-Unis d'Amérique. Alors Linga Kaka Sans Tabou azali lisusu vraiment na esengo ya ko senga lisusu merci pour na ba ndeko nyonso oto bengi pa téléspectateur oyo bandimi ko s'abonner na Linga Kaka Sans Tabou et puis ensuite ko kabola ba émission na biso puis à chaque fois tozo sala ba émission bazo pesa biso esengo parce que bazali ko like émission na biso à tout moment. Et puis eza opesa eloko moko kitoko wana ezali exemple o esengeli batu nyonso balanda yango parce que Linga Kaka Sans Tabou ezali émission tolobi ezali émission autosolité contre ba anti-valeur. Donc ezali na mutu moko te o azali penza na intérêt ya koboya kolinga émission o ya biso tozo sala ou bien ya koluka ko contribuer pour que communauté na biso congolaise partout esika bozali ya diaspora o boza na kati ya Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, o nyonso bozo yoka Lingala,
et ça la que contribution na bino pe matea opso tozopesa à travers émission na biso o ezali na Moele TV lingara sans tabou pour que bandeko ba comprendre. Avant de continuer, nalingaki beaucoup aussi na insister batu mingi bazo so ba ngbaluka biso bazo kendaka na YouTube bazo beta lingara sans tabou te. Ezali Moele TV en emo. Moele TV en emo ndenge publicité na biso. Ezola soki na YouTube obeti Moele TV en emo. Donc on peut trouver ça facilement. Bon, on a quand Moele TV, nde oromona ba différentes émissions obiso tozali ko sala entre autres lingara sans tabou, qu'on peut ba émission mususu ekoya. Donc tokoyebi sabino. Donc so OK, beta Moele TV en emo ko séparé et puis oromona nani YouTube chaîne abiso à YouTube ko permettre donc bo éviter bo séparer Moele na TV. Donc il faut aller ensemble et puis nde oromona ba différentes émissions ya lingara kaka sans tabou. Alors to sengeli susu na bandeko oyo eza pona yo mbala liboso olandaka lingala sans tabou vraiment eza émission eko décevoir yo te partager yango et puis luka moyen s'abonner et puis le susu à chaque fois to sala émission bo like pe to insister le susu à chaque fois to sala émission tu en as besoin de commentaire ça va à commentaire par rapport à ndenge to sala l'émission ba félicitations na bino ba suggestion na bino et que la biso directement et puis qu'on permettre biso to améliorer façon na biso ya kosala et puis to e bandengini to koki ko évoluer pour na chaîne na biso e kende liboso donc to baki contribution na bino nyonso ezali malam bon pour na ba oyo balingi ko like ou soit ko partager émission na biso ezali simple donc on retrouver biso na YouTube. On retrouve sur Facebook, na Messenger, puisque na moment où on a une émission de l'écart, so que na Moele TV na YouTube, on remonte à yango, so que pe na Facebook na Moele TV, on remonte à pe émission de l'écart en direct, comme pe sur que na Messenger, en fait plutôt na Twitter, on remonte à pe Moele TV na ndenge to site tchoana, et puis en plus de cela, to lo baki li sous que biso, to zape na Patreon. Patreon na banzi que ben émission belé o ekoya. Et vous avez une émission, si vous avez une émission, vous avez un public na YouTube. Pour l'andayango, il faut être membre de Patreon. Na base, si vous êtes membre de Patreon, et qu'on permettre yo, pourquoi vous avez une émission? Parce que nous avons lingara sans tabou, et vous avez une émission moro oyo, et qu'on permettre de découvrir même na fin fond. Mais une émission, si vous avez besoin, il y a exposant na badouté parce que il faut voir que ça chaîne toujours il y a des moyens des possibilités pour que chaîne na biso marché tu as besoin il y a des membres de soutien au besoin on a que idée na biso tout ça les amalamu bali ko tia ba main dans la pâte pour que biso to évoluer to que musika ezali soué na biso parce que ezali pour la communauté partout ici kabino bozali beaucoup hésiter tel ngara sans tabou et salami pona biso nyonso donc sengeli participation na bino aide na bino ezala na biso elongo pour que chaîne na biso ekende liboso alors biso tolobaki ke lingara sans tabou ezali chaîne oyo et salami pona kolite contre ba anti-valeurs les anti-valeurs biso tolobelaka chaque fois tolobelaka yango ngana otika kolobela yango te je vais toujours sensibiliser et parler de ça parce que biso ba congolais tolingi toujours to garder kaka biloko moko. Comment est-ce que les mboka na biso ko développer? Regardez comment na mboka ba guerre okomona o nyonso za na kati wana ezali juste bat oyo batondami na kindoki, o comprendre? Mutema mabe likunya moyibi sotali batu wana bangonde ba sala ke mboka développer te. Alors il faut biso to sala un effort. Tout se mettre ensemble. Tout d'abord pour changer de comportement na biso parce que ils allaient qui te côté dans le sens que tous a ko évoluer te tous souka juste na babilo ko moko ils ont permettre biso te to kende liboso. Alors c'est comme ça émission lingara sans tabou et ça l'a mis pour que nous puissions corriger ce genre d'erreurs afin que notre communauté puisse évoluer. Alors tolobi boye bino batu oyo bozana misala oyo Yakindoki, Mutema Mabe, Tosengi Bino, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, bon, mais quand paix, qu'on a retenu, bon, profiter de l'occasion. Il y a la sensibilisation, c'est tout ça à travers l'émission Nabiso, pour que bon, mais qu'on change, et qu'on a la malamu, pour na, batunion sort, pour na,
nani communauté na biso et évoluer. Alors, tomi tuna na moment oyo émission na biso lelo tolobela nini. Na banzi tolobelaki na mikolo oyo nyonso ti koleka, na banzi na émission ete koleka, to chepe ba publicité po to sabino ke il faut to yamba ser na biso ya munene azana Atlanta awa ser bijou moyembi munene to baki to yamba ye pour que asala biso otobengi témoignage ya munene ya vie na ye. Ndo moni lelo esengo na biso ezali pour na représenter bino émission na biso ndenge tolobaki thème nango en fait ndenge tolobi thème na biso ya émission ya lelo ekozala émission oyo ezolobela makambo oyo etali cancer. Donc ndebo moni thème na biso ezali cancer des seins elongami ser bijou témoigne. Donc ça dit que lelo ser bijou azali invité na biso spécial awa na Moele TV oyo ko permettre bino bo landa ba émission ndenge esengeli. Alors ba oyo bazali na peut-être difficulté ya kolanda biso na YouTube, bokoyo pe kolanda biso na Moele TV, na Facebook, ba émission na biso ezali direct, bokoyo yamba ekosala bokoyo kolanda yango ekosala biso pe esengo makasi, vraiment bokoyo kolanda ya émission. Alors, tokoleka na présentation ya Ser Nabiso avant to évoluer un peu plus loin, to remettre un peu ko yamba Ser Nabiso Ser Bijou pour to pesa quand même. Bonjour, nandenge aye na émission Nabiso lelo Ser Bijou mbote na yo. Soyez la bienvenue na kati ya émission Nabiso lingala kaka santabu. Mbote ndeko Mike Morel, mbote na ba ndeko nyonso obazolanda biso na moma oyo en direct. Ezala awa tope na biki na Kinshasa oyo baza deja kolala, tope na baita mosusu oyo baza nanu kotala na ngonga oyo napesi bino mbote. Ok, donc ndenge toti koloba na semaine oti koleka na banzi tochaki mwa ba tochaki vidéo flash pona ko yesa bino ke to yamba lelo Ser Bijou et Shiba na émission na biso lingana kaka sans tabou. Mais à titre de rappel, tokozonga la moi vidéo wana. Donc na moment oyo tolanda à titre de rappel, c'est que nous avons mis pour na bino na semaine oyo elekaki. Alléluia. Seigneur, je viens devant ta sainte présence, toi qui m'as guéri de cette maladie impossible auprès des hommes. Seigneur, assiste ceux qui traversent la même situation en ce moment. Yo moyo kilo sambo toye liboso na yo oyanola. Jésus, dans ta souveraineté, Seigneur. Oh yeah, oh yeah, aina yo kolo, oh, isoto tiki banda kuyeswe, alabika moi lelo lelo, oh, oh yeah, oh yeah, aina yo kolo.
Alors, merci bien. Nabanzi ezui vidéo autoché permettre bino bo se rappeler dans na o eleka qui semaine passée ba publicité to ko chapo na bino. Na moment oyo nous allons passer la présentation il y a invité na biso. Mais ici tongatoloba tout simplement que invité yemoro a se présenter. Alors trotika Mama Bijou yemoro a se présenter a koyebisa bino azanani asalanini classe ni na tanga eloni asalara awa na États-Unis d'Amérique eloni asala na Congo pe eloni ni esalike lelo AYP et panabiso mais tu continuer sima tout que la Maman Bijou et Shiba à se présenter. Maman Bijou yepsa biso, présentez-vous. Yepsa biso, qu'est-ce que vous faites? Pesa bandeko information à ce qui vous concerne. À vous la parole. Bijou et Shiba Malobo. Malobo est Congo Libota, donc je suis de la famille Malobo. Na uti na Kinshasa, na d'origine congolaise. Sipa na botami kuna na koli kuna na Kinshasa. Na tangi ba kelasi na ngai na ISTEM Kinshasa, iska na sali radiologie, na sali imagerie médicale. Kuna ba bengi bise ba radiologue, na donc radiologue de formation. Mais après kuna na sali musala na domaine informatique. Na sali musala na domaine informatique, na réforme et administration publique. C'est quoi plutôt pour gérer base de données, il y a des agents et fonctionnaires de l'État. Puis pour imprimer les cartes, ou carte jaune, carte des fonctionnaires. Et AWP na États-Unis d'Amérique, na zosala kaka musala moko wana, kasi awa tozoko pesa ba permis de conduire. Et si kanga na sala ka ba benyango DDS, the Department of Driving Services, et si ka wapi ba pesa ka ba permis de conduire. Na ba chauffeur to sal sara ba test ya ko conduire pe to pesi total ba document immigration ce qui mutuana aza éligible pour nous permis de conduire to pe carte d'identité de musala na sala ka aux États-Unis d'Amérique. À part ça nazali visionnaire to pe oazwa et moniseli ya ministère international d'adoration to be na mpusemia au siège na ezali awa na Atlanta na lisuni na Nzambe soka lingi to memement petit na Kinshasa. Et puis nazali sous présidente fondatrice ya Fondation Bijou et Shiba ozo bundisa bokono ya cancer. Nazape promoteur ya école Smart Plus zwami akokyo le babongo soki mutanya yebazani nazali. OK, donc Tolandi Maman Bijou qui s'est bien présenté. Donc, surtout l'on dit bien, il y a beaucoup plus à retenir. Donc, par rapport à Moussala, il y a Maman Bijou et Shiba, il y a Souko à Lobby. Donc, Moussala, Oyo, Azolo Bessika, Azosala, ils allaient département, il y a transport. Oyo, ils allaient charger, il y a qu'au délivrer, permis de conduire, net bien en Kinshasa, y compris, donc, carte d'identité, parce que permis de conduire. Et pas nabiso a sozanango, ils appellent servir au même moment carte d'identité. Donc maman, Moussana et Ezali, sozan a besoin de carte soana, beska ya salaka. Vraiment, et c'est un makas parce que au moni biso ba congolais et c'est ngelito laksake tozama yele partout. Kokota ba place soana aussi ya zo sala. Eza pamba te. Ça va? Ezali place moko za respectueux parce que poko au travail dans le département de transport ici, ou bien il y a délivrance en métal, droit de licence, et ça blague. Na banzi, et ça test, et ça vraiment, il faut en moi na maïele, aux amuta maïele, pour qu'on soit capable, il y a que zona test na bango p au sala musala wana. Donc puis les musala, ba ça on a lingala te, na français te, les musala en anglais, ou zo ko rencontrer batu ya ndenge nyos. Donc félicitations Maman Bijou parce que Moussala sala eza musala ya batu ya maele yango wana biso to encourager toujours ba o nyonso ba lingi ba kende liboso lokola Maman Bijou nde ezali moi et sengo makasi. Maman Bijou vraiment impression na yo eza nini na mbala no ya liboso oya na lingala kaka santabo. Impression na yo oyo zomona euti oyo zomona lingala émission lingala santabo
ezali kopesa yo po lelo oyo oya ko visiter biso ezali nini? Ngala kaka sans tabou ezopesa impression moko ya malamu mingi ya yambo eloko nano ebendaki nga mpona banda kolanda lingala kaka sans tabou to mpe na ndima mbela ya koya koleka awa ezali motema oyo namonaki epai na yo papa Mike yo nde oza fondateur ya Morel Télévision soki tokokoloba DG mpe ozali émission oyo esalami na yo moko lingala kaka sans tabou otalisaki motema oyo tobengi acte de bon cœur epai na ngai komona baactivité oyo tobandaki kopiblie mokie na bareseau sociaux na makambo tosalaka ntango opusani pene na ngai mpona kopesa ngai encouragement kofélicité ngai ndenge mosala ezokende mpe kotalisa ngai nini nakokosala mpo ekende eyebana partout dans le monde namonaki keza acte moko ya bon cœur oyo bandeko ebele bazalaka nango te mpo biso mingimingi baafricain tozalaka soki moto azosala eloko na esika to encourage to totalisa ye ndenge nini akoki koavance nango biso kutu tobanda kozela ko tokangaka bagood mpo eloko yango ekweya na mosika ata moto asala eloko ya malamu bato mosusu bazalaka atali kaka na mosika donc motema na ye esali ye likunya olieki encourage me namonaki contraire epai na yo papa Mike nde yango nakomaki kolanda lingala kaka sans tabou e na kolanda yango na découvrir ke ezolandama makasi prévone que nzembo oyo nautaki kobimisa dernièrement na interprétaki nzembo moko banjelo na nzambe ntango na publiaki yango na chaîne na nga oyo eza mi ya télévision chaîne ya sika nazwaki moins de 200 views non nakokisi 200 te kasi ntango napesaki yo papa Mike osepelaki kosoutenir biso na promotion otia yango na émission na yo na chaîne na yo tozwaki 15 000 views alors on a confirmé que lingala kaka sans tabou ezotalema makasi yango wana nasepeli koleka awa mpo napesa message oyo nga naza nango. Merci. Donc bomoni merci beaucoup pour na choix wana mama Bijou Eshiba et puis vraiment esali biso esengo monene parce que ezaka yo moko te ezape mpona bandeko oyo bazali na bango oyo bazosepela donc soko ofandi esika ozali ozolanda émission na biso lingaka sans tabou toza na besoin ya contribution na yo et puis soko yepa na biso oza na besoin ya kosunga toza na makambo ebele tozosunga na banzi tolobela yango déjà mwa ebele makambo ba publicité ba reportage ba biloko nyonso etali ba conception ya ba flyer ba poster ba biloko wana nyonso ezosala promotion ya makambo etali publicité lingaka sans tabou eza kosala yango à part ba misala oyo ezali collé na profession na biso moko individuel boyebi ya real estate et puis ya mametali ba taxe comptabilité tous ces activités là que nous sommes en train de faire. Alors maman Bijou tongi toyeba ba chaîne ezebele ba pe baza ebele to comprendre bien que au sepela ki une émission mais pour na nini kaka lingala kaka sans tabou pourquoi? Lingala kaka sans tabou ezali napesaki raison na nga liboso oyo ezali kotala na makasi raison ya mibale nayebi te soki ba émission ezali awa oza vraiment koleka awa na Atlanta ba studio eza sur place peut-être dans une libako akokutana nango te mais na bandité ki ezali po tango président na biso Fachi ayaki awa naza sur bato bazalaka sur place na salle na tielaki yango mwa makelele nabaki nde nini Atlanta monene boye toza na journaliste te toza na ba émission te oyo ekoki koya kozwa kosala reportage toza na ba chaîne te en tout cas esalaki mwa mpasi mingi mais banda wana natikali nanu komona te chaîne moko oyo ezokodiffuse émission moko ezala pe régulière de façon à ce que etoleka nango namoni nanu te so bazali peut-être baolimbisa nga mpo nakutani na ba chaîne na bongo te yango wana nayaki na lingala kaka sans tabou ya mibale ndenge nalobaki déjà oyo eza raison ya mibale ya liboso nalobaki eza mpo ezotalema makasi. Ok, merci na banzi ba téléspectateurs bino nyonso bozolanda ndenge mama Bijou Eshiba azali koyebisa biso expérience na ye na kati ya observation asali pona lingala kaka sans tabou et puis lelo a réalisé pour aya kosala émission na biso elongo et puis tolobi tout simplement que oyo nyonso asepeli ye azali mutali boso peut-être bandi show direct hier asali kola ouverture ya show oyo na banzi na mikolo koye kozali susu ebele
pour que bino nyonso bo bénéficier bozo ba information oyo esengeli. Alors Maman Bijou tolingi toyeba lelo raison ya munene oyo esali ke yo oya kotala biso. Tolingi oyebisa biso vraiment aujourd'hui nalingi soso na profiter pour na sabino bandeko partout esika bozali étape otongi to koma o Maman Bijou alingi ou bien tolingi to kota siko ezali très important. Donc bo funga matoi parce que bo mona makambo ya oyo kosala pasi pe eko motiver bino pour que bo mona ke na vie auto vivaka nde toza sikoyo likamu moko ko yela ote soki nzamba permettre ngote. Donc son nzamba permettre yo eloka mabe yelote e otika pe ko yela ote parce que vie na biso ezali ou bien esimbami na maboko ya nzambe. Alors naebi question te poser na Maman Bijou elo nini vraiment o esali ke lelo aya kotala biso. Donc tokotika maloba et pas ya Maman Bijou mais tolingaki beaucoup plus avant to lobela makambu oyo ye aya kotala biso awa to meka kotiela bino moi vidéo moko et ko permettre bino bo comprendre vraiment motivation ya Maman Bijou. Pourquoi est-ce qu'elle est venue nous voir aujourd'hui? Tous ala déjà nakati ya ben wana pour que nous puissions savoir exactement pourquoi est-ce qu'elle est venue. Nabanzi tolanda après oyo nde Maman Bijou akoyebisa biso ele onini ayela ki biso lelo awa. Tolanda. This is a message for every woman in the world. The breast cancer is killing more than any other disease. To beat it up, we have to put our minds together. So, Africans, Americans, Asians, Europeans, let's rise up and fight against this evil disease. Unity is strength. Le cancer est une maladie, soi-disant d'origine inconnue. Ils ne nous disent d'où il vient, mais dis-moi, nous pouvons les combattre. C'est une affaire de tous, d'ôter les mains, de Bundisango, tous ensemble. Ok, nabanzi bolandi bo moni bino moko déjà nabanzi mutu nyonso na mama oyo aza quand même na idée yeloko nini Maman Bijou akolobela biso tout à l'heure. Donc to sengi na bino vraiment bozala na matoya refungwama parce que ce qu'elle va nous dire c'est vraiment otobengaka ezali trop na koloba nini ezali eloko ezo concerné biso nyonso. Je ne vais pas me prononcer na place ya Maman Bijou. Na banzi Maman Bijou yemoko akoyebisa biso pourquoi elle est venue ici et puis yemoko akosala introduction ya makambu oyo ye alingi koloba. Alors to suivre ce que Maman Bijou va nous dire et puis na ebité batu nyonso boza online. Soki tout se passe très bien et que ça la biso et c'est malamu que vous puissiez nous le dire. Mais Tolanda, Maman Bijou, le pourquoi elle est ici. Merci Papa Mike. Sango ngana mimeli bino awa ezali sango malamu donc eza ya pasi pe esengo. E bandaki na pasi esuki ne sengo. Be na lobaki na kotambola po na kotatola
makambo oyo nga na vivre na kotambola mokili mobimba bamoyen nyonso oyo ekose permettre liboso na nga mpona yeba kosolola lisolo yango oyo naye kosolola lelo na kosala yango nde lelo occasion epesameli nga na micro ya lingala kaka sans tabou. Alors lisolo na ye nango awa eza lisolo ya bokono oyo ekomelaki nga likambo ekomelaki nga ndenge nalobaki nauta na Kinshasa nalongwa kuna banda 2017 naye kokoma awa na États-Unis d'Amérique de 2017 à 2019 ezwaki nga kaka 2 ans nde nayaki koremarke ke nakomaki na masse moko na sein na ngai ya gauche na remarkaki masse wana kasi faute ya ignorance na comment je peux appeler ça na négligence nde eyaki kosala ke eloko yango eya kokoma monene esagrave nafandaki nazalaki na nga koyeba te ke yango ezalaki déjà cancer ngai ndenge nayebeli cancer ezalaki bokono moko eza héréditaire et puis ezwaka bato moko basi baatteindre mingi ba age ya ménopause mpe ezalaka mingi na mindele wana information biso tozalaki nango. Alors nazalaki vraiment kotirer attention nango te nafandaki nango bongo ti ntango na 2021 na 2020 c'est comme moi monene je crois 2020 na suka vers la fin de nayaki kodécouvrir que ekomaki susu kokola na ekomaki kokola rapidement na lombango mpenza nde nalobaki tikanaki ekomona monganga mpo balongola yango kokoma nakomaki kuna epa monganga nakutanaki na africaine moko ye aza gynécologue awa na Atlanta nde ayebisaki nga mpenza ntango amonaki nga agangaki abisinga mpona nini otiki yango ekoma na niveau boye ezali masi ya normal te esengelaki te otika yango ekola boye ababangaki mpenza makasi aye kotinda ngai nakende kosalisa oyo babengi échographie mammaire na mammographie malgré que RC elekaki azwaki likambo yango a cœur mpenza abengaki baservice ya baimagerie nakendaki kaka na pokwa wana kokota baservice wana nasi bato bayebi awa na Amérique ezala na Congo baservice ya imagerie médicale eza na baheure nango oyo ekangaka me na ngonga wana RC elekaki kasi gynécologue wana vraiment ainsistaki azolaki nga ba-rendez-vous ya sur place nasalisi l'examen na nzela na ngai ya kozonga babengaki bapesi ye résultat abengi ngai atalisa ngai résultat yango alobi na ngai que non résultat eza ya malamu te mais avant toconfirme tokende na niveau ya biopsie. Alors asengaki nga kende bakende koprélever partie ya nzoto mpona kokende kosala biopsie bayeba koconfirme soki ezalaki bokono ya cancer me ngai nazalaki na kobanga te parce que nazalaki nanu na information te nazalaki vraiment sous-informé malgré bakelasi na ngai natanga nazalaki na information suffisante te to mpe information ya kokoka te na oyo etali bokono ya cancer parce que na banda milobi ekoki kozala yango te eza impossible ezala yango ntango basali biopsie ezwaki mikolo moke oyo bapesaki nga rendez-vous nakutana na monganga car ekomaki jour yango ya kokutana na monganga nabengaki bango kutu te nazalaki kobongisa nabenga bango pour que na reporter rendez-vous wana parce que nazalaki na makambo mosusu ya kosala et puis ntango natali bambongo yango ya baconsultation oyo balingaki bakefutisa kuna nabaki tika nalongola rendez-vous wana et avant même nasala yango infirmière abengaki nga pokola nzambe asalaki ngolu nzambe na lolenge na ye ya bonzambe ayebaki mpona nini apermetaki nga nazala na mboka oyo pendant ke bokono wana eyaki kosurprendre nga monganga ye moko moto abengaki ayebisi nga ke non docteur aza na posa na yo nayebisi ye nga nalobi nakoya lelo te nazalaki kutu kobongama mpona benga bino to reporter rendez-vous nakoya te naza na makambo kosala insiste alobi nanga te il faut ya kaka docteur alingi amona yo nayebisi ye ke non naza na mbongo mpona consultation te alobi yaka insistance wana jusqu'à ce que nayebisi ye ke naza na mbongo te aloba yaka kaka nde namonaki sikoyo likambo yango ekomaki kokoma sérieux nde nasimbaki nzela nakendaki nabengaki mpe motu te mpo ya koke kotika nga nakendaki nga moko parce que jusque là nazalaki ata kobanga moko te nazalaki vraiment convaincu ke ekoki ozala cancer te suite ya manque ou bien ya insuffisance ya information nazalaki nango ntango nakomaki sur place nakutanaki na monganga baye bafandi na mikili ya poto oyo ezala na Amérique to na Europe bayebi ke awa bakendaka 4 chemin te oyo eyaki na nani benga motu te bango soki
information ezali bakoyebiso yango. En tout cas bambaki nga penza résultat wana ne longi sans marcher le mot que maman oza na cancer. Et puis eza un peu avancé. Alors ezaki surprise moko désagréable pour nanga. Surprise moko vraiment désagréable. Namonaki lokola likolo esangani na se kweli ngai directement nakomaki kokanisa bango na kufa nabosanaki yo nga nazali nabosanaki ke na yamba Yesu na bomoi na nga nabosanaki ke Yesu aza likolo ya bokono wana nakomaki kwa mutu moko aperdre connaissance natikali kaka oyo baloba na lingala kidiba nazotala docteur nazotala ye ntango nazotala ye nazokanisa bana na ngai bana na ngai nazoloba nzambe bana na ngai baza na mikie kolikambo nini bana nga bazana mikie o likambo nini mwana nga liboso ya wana azali na 12 ans donc ezaki likambo moko ya pasi leki na 10 ans ezaki likambo moko ya pasi nzambe na bonzambe na ye aye kokota na kati ya docteur popo na nga wana ezaki docteur te ezaki nzambe moko il s'est fait cher akoti na nzoto ya docteur ayebisi nga atali ngai asimbi nga na loboko atoni nga soki nayebi Yesu ntango apose nga question wana interpele nga en tout cas nga mona mimoni lokola ke na mimoni lokola ke na sumuki parce que wana ezalaki manque à foi oyo ekomelaki nga na moma wana nakomaki lokola mutu oyo ayebi nzambe te ou bien atie cancer likolo ya nzambe eza lokola lamusaki nga na pongi ntango atuni nga soki nayebi Yesu na se rappele mbala moko ke il y a quelqu'un oyo aza likolo ya bokono ya cancer nde nakokaki vraiment lokola nazongeli souffle nakokaki lokola espoir ezongi lisusu nde nayebisi ye wi nayebi ye mpe nayamba ye lokola mokonzi mpe mobikisi na nga natika vi na ngai ye nde adirige yango ayebisi nga soki eza bongo tobondela tosimbani asimbi nga na loboko abondeli mpo na ngai ayebisi nga ke ngai naza na kondima nayebi te foi na yo me ngai naza na kondima ke okobika me napose question na ndenge ya kondima olobi nakobika na ndenge akimonganga ndenge yo oyebeli bokono na bato oyo bazalaka nango nakobika mpe na ndenge ya monganga alobi na ngai wana nga mwana yanola eza te kasi nakoconfie oyo epa bacancerologue moko oyo ayebi kosala mosala yango nde ye nde okoki kopose kotuna ye mituna nyonso oyo oza nango na oyo etali traitement soki ekosimba te ye nde akoki koyanola nde atindaki ngai epa cancerologue moko oyo nakendaki kokutana na ye nakomi kuna ye mpe natunaki ye kaka motuna moko wana docteur na ndenge omoneli yango nakobika to mpe nakobika te ndenge omoneli na ndenge oyebisa nga bosolo alobi na ngai soki todécouvraki yango avant na niveau 0 nalobi ne docteur nazotuna mpe soki odécouvraki yango avant nazotuna sikoyo ndenge bodécouvrir yango kaka sikoyo na etape oyo ezali nakobika to nakobika te en tout cas monganga azalaki ne ya nakopesa ngai te alobi na nga eza na baoyo babikaka eza na baoyo mpe bakufaka mais kodétermine ke na confirme yo à 100% ke kobika wana na kozwa responsabilité wana te wana eza foi na yo ndenge obelela mpe nzambe na yo nayebi te soki osambelaka mais nga na kosala mosala na ngai en tant que monganga mais mpona confirme yo à 100% soki kobika nayebi nanu te mais malgré ça depuis ntango nasolaki na docteur wana mosusu oyo adécouvraki bokono yango nakomaki na espoir et le même jour naannonsaki libota na ngai malgré ke ezalaki sango moko ya pasi napesaki bango yango bango mpe batalisaki nga te ke bazalaki choqué balakisaki nga découragement te bazalaki kaka na courage koyebisa nga ke ndenge eza boye nzambe na biso aza likolo ya bokono ya bana ya RDC Congo démocratique, bana ya Brazzaville, bana ya partout dans le monde où il y a tant de Congolais. Congolais nyonso. Même au Daïna Seya Mai, même au Bibakana Likolo, où il y a tant de Makila ya Congo, RDC Congo. Bino nyonso. Maman Baruzomo, Madai Kosenga na bino. Bo s'abonner massivement dans mon TV. Bopukana te ngai nalobaka makambo ngai nakosaka te na yebisi bino bosabone massivement na Mongere TV
bongo na kati ya Moyele TV. Moyele TV ebimiseli bino mobange ya mama na émission oyo babengi yango na komo ya lingala kaka sans tabou. Yo kadenge makabo ye na lingala kaka sans tabou. Ezo bunela bino na makamo ya ndenge na ndenge ezali kobuna na lutte contre les antivaleurs. O bazali ko promouvoir mentalité pe changement ya ba congolais oyo bazali na libanda ya mboka. Hey! Oyebi ke na sanzolami lokola na ndenge nyonso yango na lobi na bino olingo yeba makambo ya mboka bona na lingala kaka sans tabou mpe lobosana te losabone na Moyele TV ne lokotwa lingala kaka sans tabou ne mpe lokomona mateya oyo bakoteya bino na kati aka na Moyele TV bakongolais bana ya Brazzaville baafricain nyonso partout bobukana te obe na Moyele TV wana kaka bazali kolobela lisusu makambo oyo etali immigration na kati ya mboka ya oncle sa tax bazali kobundela mpona etali tax na kati ya mboka ya oncle sa mpe na Moyele TV wana lisusu bazali na agence monene agence immobilière commerciale mpe résidentielle mpona etali makambo oyo ya bino baafricain nyonso olingi osomba lopango na yo obe olingi oteka lopango na yo kati ya mboka ya oncle sa okontakte bango bango nde bayebi ndenge bakobundelela yo yebi kaka ndenge nini bakosala kontakte bango nde okokomprendre makambo nyonso ezali koleka na kati ya mboka ya oncle sa na Moyele TV bandeko na ngai bakongolais baafricain nyonso partout bobukana te Moyele TV azali wana mpona kobundela bino o mama Marioso malobaki te nayebisi bino oyo azali na matoi ya koyoka ayoka eloko nasengi bino losabone massivement na Moyele TV ne lokomona oyo nyonso okai nalobeli bino tsobona bino omoni ndenge esopi bango tsobona bango. Ok, sali bandeko nyonso na banzi bozolanda émission Lingala Kaka Sans Tabou. Émission Lingala Kaka Sans Tabou eza émission moko eza créée pour na bino ba téléspectateurs tokolobela mingi makamotali immigration na monde entier mobima. Donc émission on vous a basé beaucoup plus na ba réalité autour vivre awa na makamotali par exemple misala, babala, famille tout ça, va conseil, va contribution, va tout so to sunga na cette émission pour que batuboza un peu éclairé, batuboza ya sika namboka et partout ce que nous vous allez to pour partager expérience na émission na biso Lingala Kaka Sans Tabou. Donc pour auto réussir makambwana donc ça dit bobo sanate puisque chaîne rotambo yango morote do sengeli bo s'abonner na invité bino vraiment bo s'abonner et belé hein et puis bo partager émission na biso et puis bo appuyer les Congolais pour que l'émission oyo et ça m'a ndenge singa na boso bana yo obaki na evale yo mokokolo biloko okufisala bakoko ne bale baganye loterie a Congo ya